Si on appelle un voleur excellence, qu'on ne s'attende pas à ce que les choses changent dans un pays comme ça, où l'honneur va au vol. L'excellence, c'est la bêtise. Et nous voulons que le pays aille de l'avant. Non. Nous devons commencer par nommer les choses comme il faut. Si tu veux changer, tout tia. Combo na combo likolo eloko. Na eloko to moto na moto. Moyibi a cause excellence te. To a cause de sécurité. Toi, si y a sécurité, vous de sauter na mai, na misu, ça saute aux yeux. Na comprendre attendez nini. Bilongo to yebi ke. Moi n'ai pas boy. Non partant. Au moins les hommes sous. C'est-à-dire les gens ont envie de. Attends, on ne peut pas. Mais avec les mêmes causes, changer des résultats, changer des effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bateau yebi que bateau babi yebi ozong si bangu pemben. Ose abasa imaginer. Mais il faut aussi le savoir. Bajira toujours avec la politique, hein, parce que tant que la politique il faut que ça rencontre aussi des politiques qui ont la carrure des hommes d'État. Au Coco, gérer beaucoup politique n'a pas coopérante. Mais maintenant c'est quoi la proposition? Au Coco, ça proposition. J'ai une expérience na nango na ndenge na tala batu banda tango mobutu tilelo na ko selo koko na gouvernement na ndene batu na poneli o batu au moni résultat dans une année batu ce que ndenge batu o des gens qui ont d'abord du respect pour eux-mêmes bazape na politique ou pas na bila ba politique on ko zwa mokoto de. Ah mais wana mboke kufiti. Au moins ba parti ne ba tumbela ba pinena nzela wa. D'abord oui, ba politique ba kondima te. To mona kakawa. Ministre yo za mutuya parti Jean Ngoubal. Zanan. O ba benga société civile. A quoi pesa batute? Pour ba diriger mbo. Ah. Parce que politique d'abord, il y a des opprimés. Qu'est-ce qui va gagner derrière Batouana? Ce que j'ai dit par rapport aux églises, c'est valable pour les partis politiques. Il y a dans ces églises-là beaucoup de faussaires. Il y a dans ces politiques, des partis politiques, il y a mallette, il y a palais. Nous ne savons rien. Rwanda zo kotawa ça sur 20 ans pas politique yango batumba ba pine ba 5 ah wana makamna baba no kende pas beaucoup ndina mona kinga kati soka abi yo so mona ba ça elo d'abord ce qui y a parmi des gens au bakoka makamute ça ba politique ce n'est pas sérieux qui est dans un pays plus de 500 partis politiques. C'est aussi ça la démocratie. Non c'est pas ça la démocratie. Là, il y a la taxonomie. Est-ce qu'on classe la plante, les animaux selon le genre, la famille. Dans l'idéologie. C'est-à-dire que des partis qui se retrouvent, on a tendance à idéologie. Moko, se regrouper. Se regrouper, le niveau à COP risque de diminuer. Nabandeko baotala biso à travers le monde entier to pesi minombote mingi ça dépendra na ngonga oyo baotala biso na biki bozali belé boza na Londres boza na Finlande boza na Allemagne boza na France boza wapi babisike belé ba Canada na États-Unis d'Amérique donc bozali belé na Caroline du Nord na pesi bandeko tout batala biso mpanzi wana bambote belé. Nous sommes en train de parler avec un philosophe de notre pays, Jean Ngoubal Kalala, et surtout na chaîne où Karane Botala Biso, beau s'abonner. Parce que tu es à chaque fois que tu as matière et bimakebele. Et na chaîne où c'est l'une des chaînes où il y a contenu, où il y a batu, na kozongi sama,
na kibomoto na biso parce qu'apparemment tous les canaux, je parle de nous exemple tout mon côté nous tous les canapés moi mingi mais ko senga pe ketan to na bato mayele lo kwa bango l'air musu ndenge pe to solaka hein bazo meka pe ko la kisabiso ce que l'on peut faire pour notre Congo to linga Congo mingi mais ceux qui to lingi Congo mingi to ka pe mingi comment est-ce que tu peux bongisa et à travers cette émission mesdames et messieurs je vous le promets que tu peux expliquer quelques nzembo parce qu'à yembela biso banzembo akitoko auto sepela na ngona banda kuna biso et il est déjà avec nous ça serait la première partie la deuxième partie on va aussi parler du social hein, l'évolution du Congo comment les choses s'évoluent est-ce que ça promet les lots to lobby to koki espérer pena un Congo prospère au biso tout lobaka ou to koki ko espérer na noter Jean Goubal bonjour. Bonjour Songanzila. Et ça aura toujours plaisir Nabiso ndenge to prometaki déjà batu surtout awa na chaîne oyo awa Jean Goubal kala la news to prometaki batu ke awa ndesika obanda mingi ko solo na bandeko balingaka yo entre peu de monde jana batu na yo oyo balinga ko mingi batu basepelaka na ba œuvre na yo pe ba autant pe bazora na chance terre oyo oyo ça bango ni na pesi ba onka mbote na laksi ba onko lingana ngai ya bango na lingi bango bandeko ndenge na oti koloba lelo tokomekana nuko lobela banzembo o nyonso oyo sala na yebi ke tokolobela banzembo nyonso te mais tokopona quelques titres à chaque fois tokobanda kopona quelques titres neti lelo tokoki kobanda na nzembo bayibinga bomwana na nzembo wana ti lelo on dirait belé pe ba comprendre te message nini oyaka nango na nzembo wana bayibinga bomwana. D'abord inspiration nango zoka ngona noapi nazava na libosa fikini na biso na lemba wana na saba nzete tando beta moi mbenda alors namoni de kadogo période wana ya entrée à Afdel oui namoni de kadogo bakitisi ba arme ba iye ko sangana ba petit mo bando beta bi nayebi bapeti manduki batiki arme kotoyo bakebeta bi kuna seke bayiba bango bomwana ide kendaki bongo napesi titre na bi bayibi nga bomwana nami tie na kati ya bapeti wana entana banokoma nzembo yango ti bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma omwana oyo ya masano natondi te bakaboli nga na baninga souci te au secours bayibi ngai bomwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendeke basalela biso lokola bouclier humain parce que nango mobimisa baréalité akuna te parce que bana ngo bele banoke na guerre banotinda bango liboso baza mbala moko lokola test mbala moko lokola éclaireur mbala moko lokola bouclier yango na baluki na bi mobotini nango ya kolingo ya ye mwana asekana na moto na bi la guerre commencé oyo biso to ndima po biso na bomona to anosa guerre la guerre commencé tout le monde de position pour bano bo melama so moni mwana mai na faut pas obeti kpizu na bomio akoipe wana siko ya una bingi kpizu ya lioto pour damage à lioto on sera na lioto damage to liana kingodingo na bi kpizu ya biso zali ya lioto mais petit wana abi kpizu ya lioto te makila batu peza ay na bani susu au secours ba yilinga ipo mwana malgré ça batiki te ko swana pire encore bitumba to kendeke basa la biso le quoi bouclier humain na kuna na refrain na komo ba na kendeke lasi pona ni ngai te bokolo na makasi esimbi na ngai te na bloqué le faux malade le quoi ba camarade le corbeau et le renard attendent à moi retard na beta Nintendo na beta moi judo judo ta beta ba shit to no bengo ba judo na teta moi ndika cela to kola to teta bandika na teta moi ndika na sekana na maika to fait to ça choko na ebite ba te bele ba faire ade
nasekana na maika nabuka madame bon madame ça badam en français madame c'était badami nabuka madame sentiment ba Benjamin nasekana na kebo na modèle Malibu pour bana Malibu bano sakana na kebo bana lelo yo bakomata ba internet ba WhatsApp ba Facebook. Est-ce que ça a aussi de l'influence na Coco là ouais. Côté Coco là il y a côté en malamu ezani Coco là il y a malamu il y a masano pur et l'autre tika moto na degré mobo il y a humanité mais Coco là côté internet mingi et puis surtout il y a biso on a kisasa internet pour na biso ndiriza mingi négatif. Bate belite ba osa na internet positivement. Bate beleza ka ba sextape soki sextape wana. Aba sango na biso zaka boya ko yoka ndiki sango ba afinga ke soki nani wana to boya ko yoka ndinga panzi na boy. Toza internet na biso za penza constructivité. Eza mingi abrutissant. Non, il y a le terme mingi imbécilisation collective. Internet dans ces eaux abrutir bateau moi mingi. Moi ma sanwa bu moi na wana ba kede ba sili koti et là en même temps ils en même temps sport. Mais ce qui peut internet et zouama qui na ningi ya sport ya mayele. Engeza bien. Mais aux mingi ka on dirait nini elo mobo ya songi. OK, mais par là na otuna. Biso nde to salila ngo mabe to internet ezali mabe. Biso nde to salila ngo mabe nga ba bilo ba sextape wana tala ngote. Batinda ko pe. Soutenu nga effacé. Parce que je ne sais pas quel intérêt dans là. Nga par respect pour Nangaï. J'ai un certain respect pour Nangaï et ça que ma kamusu nako ça été par respect pour moi. Yanga mo kamusu na ndolo ba est-ce que tozal suna mikundito par respect pour eux-mêmes. Bakotia maboko na kesi ya l'état te. Est-ce que bazali pona bango nanu pona par respect pour c'est-à-dire pona respect pour na yo. Parce que ce qui est maboko na kesi ya l'état ozana komboka moko moyibi. C'est-à-dire tu te vois. Qu'est-ce que tu vois dans le regard de l'autre quand il te regarde? Tu ne sais pas qu'on sait qu'on a moyibi. Et tu veux continuer à ce que autant on pense peut-être que non babosani. C'est-à-dire que il faut qu'on nazo comprendre que na mboka na biso za Nzambe kobenga ma moyibi eza comme zangi sa respect faire ce qui va conduire bato babengo moyibi eza manque respect aux autres na kati na yo moko nga na yebite quoi, c'est-à-dire que nazo tambola na nzela bato babaka neti balobaka na ngai ke sangu bali kangudi apesa ye mbongo pa za place na ye yo na pe bosola pa te na sola na ye te na mona une fois na vie na hôtel soki fleuve Congo esika to kutana ki na manifestation moko type. C'est-à-dire, il faut expliquer bateau balanda ngai o bakanisa ke na ndenge bango baza. Jean Goubal, par respect par lui, ne peut pas aller se salir. Il y a aucun mbongo et pas moto yibi esika na ye, esiko batu ebele ba vota ki mpo na bolingo. Alors ce na ke zo mbongo wana, ya moyibi ya bongo. C'est-à-dire, je manque de respect. L'électorat peut envers soi-même. Donc, c'est-à-dire, respect na ngai moko na zana ngouti.
Et puis naza na respecté na voté ngai. Et là je crache sur l'éducation de mon père et de ma mère. Pas ngazoa éducation. C'est par mon éducation que na logotambo on anzela te na gogoli ya mbongo batote. So nazana ningunga moto na pressé okenda kofutango. Na koko kenda kozwa mbongo ya moyibi te. Ayibi na l'état après ayeko ok. Je ne peux pas faire ça. Je me demande s'il y a encore des gens qui peuvent se regarder dans le miroir. Aux conscients que Naza Moïbi. Tu n'as pas de nom. Donc tu es un voleur. Aux voleurs, c'est ça le mot. Mais est-ce que Bango Moko Bandima que ça bongo? C'est-à-dire aux non fa quoi mais au vana kata jipi ya munene au vana sima. Moi na batu moko bazo mimayo. Ayebi nege moto le même. Ah Moïbi. Ça fait rire, mais c'est de la matière. Au moni Nzembo Moko, ndenge to développant déjà. Bozo sentir grandeur, bozo sentir poids oyo ezo peser na Nzembo Moko. Ba ibinga bomona, au moni tozo mega ko développant. Ba ibanga ibo député. Ah, yesko ba iba bo député. Mais ça la cause qu'on ndenge pena na ba valeur. Ça nga pasi. Oui. Ni bandeli. Mais talanga ejangu balango batu bayebisanga ke balinganga mingi batiki na bango na kata situation wana parce que batu pe bako marcher batu pe bako marcher ba marchate ti mikoleo likebele na yo comprendre que na nkolo palinga ine bongo so na bani komi tia na kati ya parlement ndenge za wana. On dirait qu'ils ont un problème. Et puis à partir de l'expérience, on a eu une décision de postuler sous terre. Les camarades ont postulé, ont postulé, on a posé ma question, mais le quoi tu as expliqué dans le bandé moto qui est demain. Je vais revenir à la question ou même la deuxième partie. Alors, na contenu on attend oyemba baibinga bomona yo moko siko comprendre que bato ba comprendre yo to ba comprendre te et puis message on a ezaki destiné na nani où il fallait kayoka pour comprendre peut-être pour na corriger erreur wana omoni le nzembo wani bima na koma ya ineti ami ya bakadogo na ndokini na ba esika na bango bazaki na kimwenza kuna le baosa makambo ya démobilisation na bango et motazai mokonzi ya makambo yango femme moko boye malela akufa malheureusement. C'était une collègue à moi il y a classe na pharmacie. Ine mzaki mokonzi ya makambo wana ndinga yiba ngai ndinga ndule et puis mon collaborateur ni principal bazaki ni ezali kinanga papi donc nazaki na accès na pesi comment me battre papi ilanga. OK. Naki na accès na bakadogo penza et misusu ba koma ba misusu ba c'est ça ba classe moko akoma kutu livrement na kanisi na nango mokolo ya vernissage nango abenga ngai nzembo wana pe betaki natikala na bango tout il y a même bakadogo monsieur le baza ba honorable député donc mais il y a toujours une leçon na kati. Moboti nini yango akolingo ya yemwana sekana na moto. La question de la responsabilité est à moboti na homme d'état. Bato bazwa ki pakadugo mba ça ba misala wana. Baza bato balingai kozala ba homme d'état. Baboti na ndako. Est-ce que baboti balinga mwana sekana na moto? Oni boni yo moboto ke na uzwa bana baninga opesa ba minduki. C'est inhumain. C'est inhumain, simplement inhumain.
Et si le cas est là, souci, bah parents bakanango, il y a aussi la banane bécole bien. Ceux qui osent mon konzi, aussi des bananes na bécole bien. Est-ce que mon konzi na yo et bon ici école? C'est vrai, Fatia Abi, gratuité de l'enseignement. C'est quoi gratuité de l'enseignement? Application dans nos années. Parce que la seule gratuité ne suffit pas. Il faut l'accompagnement. Il faut accompagnement, mais accompagnement dans nos années, non. Ça tient l'enseignant dans les conditions. Ando solana master moko a se rappeler monsieur yakala bazali na moi bakar na bango kala bato bano sepela babala ye na molakisi pour moi vie ezaki moi kuna mais lelo molakisi komi synonyme ya mokate. C'est-à-dire dire la gratuité de l'enseignement pour le plaisir de la propagande et comme le Cambo y a conscience. Tozongi na moboti nini yango akulinga oya ye mwana asekana na moto. Moboti nini wa utinda mwana na école mabe. Bagolo bato utinda ba na biso na bekolo yo par manque de moyens. Iko lokwa bakonzi bazala lokwa baboti na kati ya mboka. Bana yo surtout bazala lokwa bana na bango. Au lieu ya kotinda bango na bekola bien, beaucoup misaka école de bien. Comme ça et vous avez accès na batunion surtout. Parce que on ne peut pas attendre d'un Congolais qui n'est pas instruit qu'il soit fort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui rend fort, ce qui affranchit, c'est le connaître. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les lobes à bomi congolais n'a qu'au bomaka école. Ce qui est le Congo te commis ici qu'à te commis. C'est parce que l'école est koufa. École ce que koufi. Banani ba contribuer pas na koboma école wana et ba congolais ba on ba impliqué te na koboma école na bango. Mais ba congolais il faut expliquer. Qu'est-ce qui peut se faire na Congo sans ba congolais? Ce qui mon yo koliyo ezali. Ba matata wezoye la na est. C'est parce que Tolingi, il y a parmi nous des gens où va se retrouver. Ba congolais de père et de mère. De père et de mère. Mais bon, se retrouver. Bon, se retrouver dans Baliwa, il y a bandeko na bango. Et Baliwa moko ya en masse. Banchor nyo suba tumboka kana bututa. Ya banchor moyi. Batega makila bandeko na bango. Donc par là peut-être que le bakevé mboso azaka na région lo baké ba député belé surtout ba notable signifie qu'il y a bien parmi ba notable ya est et belé ba lo ba vérité. Mukolo bango moko pe bakola mukana pongi bazui décision qui m'écoute à donc le vieux avait raison quelque part. Nalinga opesa ka batu wana raison mingi te. Parce que j'ai comme l'impression que tu as complices ya makambo ibili mabe. Alors monsieur na olobaka place wana ya le Parlement, ils ont pris la place pour. Ce que vous voyez, parmi Bino, il y a des gens où ils sont complices là-bas. Mais comment ils vont continuer comme ça? C'est pas comme compliqué, tant que vous avez comme une dictature plus que la comparaison au Banda. Comment on attend va récupération politique ou bien tous les peuples tout temps comme Nzambe ou bien tout tika tokota bagwana biso qui nous sort na biso le quoi mais ça parce que Dieu est juste
et représentation en colonne c'est à Mobeko la loi. Mais ce baloba appliqué Mobeko on a belé bazolé. Ah nzambe na ngai. Ya na ba soki ça mi ke Congo zumo konzilo kwa ngai soki pesa ezazar. Ah makambo eza lebite soki eza pasi. Mais boyo bang ça ba politicien muso petit ba boya ta ba banga ta ko approcher pour ebique donc tellement vous a trop juste intérêt aux alaté. Trop juste té. Tu as la dimension inabisoté à Congo. Tu as la dimension inabisoté. Ndeko. Jean Goubal Mogobo soka za geneti. Sénégalais. Ne caché na nga nzembo za 500 000. Mais est-ce que tu sais que Bakondi a mboko zona singi caché mogo ya moi ba bangaka. Non, les mêmes bango bazwa ba millions ba tena poche. Ils n'ont pas le respect, il y a valeur, il y a artiste na bango. Mais ils parviennent à me dire yo soko za na mboka musundo za milliardaire. Est-ce que vous comprenez? Au moins bazo reconnaître valeur aux akatina. Oui bien. Ce qui Congo est Nzambe, Nzambe a outia mi konjo ya Nzambe. Alors mi konjo ya Nzambe nyonga jo za na kifa quoi. Hein? Tout le monde yo nanga toka na kina. Soka bakanyi mutu ka ibi. Après do so bakanyi lelo. Kaka na même boutouana ba article bande circuler. Basali boy pona boy. Basali mais ils oublient que mutu a Bukinde Mibeko, Mibeko yobi bongo. Ce qui est circulé. D'abord, ce qui est circulé, Lingo Baka, ils ont raison. Mon grippé, comme on dit, ça mène à fake news. On dirait. L'Okuta. Mais ce moto a Ibi. Quand cet article est aux Zong Sambon, ce qui est dans la poste à Batikaï. Et c'est comme moto a Iba qui est Zong Sambon. Je ne sais pas comment nous avons normalisé le vol. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Na baba nangao na kanti tokoza na 5 églises. Ce déjà na balaba mon église eza 5. Mon ibi eza ndenge nini. Na comprendre te. Ba komi sankolo. Na 5 ans kota wapi. Tera kota nga kota église soutien. Magablo. Ocha dimte. Vous n'avez pas ça dimte. Dim sona dim ya gocha na kino baya mo bogi na bana mai. Ah. Il y a solo là. Oui. Bon moi ndeza moi donc tam sous pasteur peut beaucoup ta na l'air me soit prophétie. Té. Ah. Donc dans la communauté pasteur dans la chadim. Sina chaba dim putain nando comprendre makamo bien té. Mais c'est quoi que na comprenant bien je préfère que ça sa bateau na mokili. Ko sangana na bana mai to kati mo mbenda. Kena kena ocha mabunza na église moko songolo to pakala. Voilà, on va poursuivre toujours cette émission. Comme je l'avais dit, Bino Bao et Bozo comprendre s'il y a des questions, n'hésitez pas surtout. Beaucoup mais la biso, beaucoup mais la biso, beaucoup n'a pas de questions. Donc juste en dessous de cette vidéo, bah commentaire na Bino na que Jean Goubal kala la otanga et mon repère pour répondre Bino na onyo sezo senga ke tout solo là. Et la deuxième chanson tu koki kozo bombe anatomique. Na katia bombe anatomique, c'était quoi le contenu? Comment on a un taxi, un professeur d'université, il y a des lettres. Est-ce que Kalanaïbaka, le plus beau texte d'amour, le lac de la Martine. Mais banana yoka bombe anatomique. Na comment au Tchango Likolo il y a le lac. Ngate, prof, il y a université s'il vous plaît. Mais là comme que Congolais yebi niveau il y a texte wanate. Ça m'étonne. Bombe anatomique, ils ont loué une femme.
Et par le truchement de cette femme que tu loues l'Éternel. Louer l'Éternel pour na bunzinga ya. Moi si o apesio. Bunzinga extraterrestre. Ou embrouillé na ba et bona banda on ni bandili. Bombe anatomique. Je parle de l'anatomie. OK. Anatomie, c'est-à-dire les formes. Pour naga mutu musuna teva bisangu bala on balo bazama ele. Aye maman si bombe atomique. Mais la bombe anatomique. J'ai bien dit anatomique. Pour na boui polémique. C'est-à-dire na répondant bango avant ba banda ko. Donc il y a déjà na yeba ki na cerveau ni ya bande ko nga ya kisasa et mona ka nokité. Et yoka nokité. Il faut le par la suite ne ba yoka. Mais avec un mois. Mais na kata nzembo pena na lobi bombe anatomique. J'ai bien dit anatomique. Mpo na boui polémique. Ngai na yembi Dominique. Mais ba yokité. Na banango bombe anatomique, petit ango aza mystique, mongongo mélodique, ya yenyo angélique. Bombe anatomique, j'ai bien dit anatomique, mpo na boyi polémique, ngai na yembi Dominique. Eh, oyo nzoto, lokola mon nzoto, petit atonda boboto, riscapé à monde ndoto. C'est-à-dire que peut-être ayi awuti na mokili ndoto, ayeko kita na mokili na biso bato. Rescapé à mon dandoto. Nabi 1m73. Ayebi kotia à l'aise. Natie la moi ba dièse. Dièse. Kayandouli. To yekoli na Don Blaise. Don Blaise ezali ki na ngai moko na lemba kuna. On konando koma nzembo ango. To vanda ina yi. Na yebse na obwa kuna kata nzembo. Donc rime bandine na kombo na yi. Hein? Mais comme on est au Bimanasima, mais inspiration, il y a rime wana. Ezaki. OK. Nabi bon na bois ko na nzembo yo. Mais pour na bois ko na nzembo yo, le quoi yo za Blaise. Il faut ba maloba nyoso na loba wa eza na aise. Il na bandi 1m73. Ayebi kotia à l'aise. Na tie la moi ba dièse. To yekoli na Don Blaise. Ah OK. Ah, quel enchaînement. C'est-à-dire les Mongolais to vendre rien, ils vont battre que pour na ko battre ba c'est kanzema. Yo ko ba nzembu sangu bala ko mi bombe anatomique. C'est-à-dire au professeur il y a littérature à tiens l'écolo, il y a le lac. Yo cerveau mo boya dongi on comprend. Comment on zoba. On gâte na tinde pe bino ko zoba bongo. Ce que tu as se comportera bon vis-à-vis de Tamsuna et l'eau mora malam aux pesa mais ba comprendre quelque part tant aux comprendre que bayo quitté au ya malam au pesa qui et ça la rondelle heureusement que na maître na ngala landa non Christ so que lo bongo ya no lo ba limbisa ba mon kunzi ba yebelo ba sati. Mais mon père Christ, ça fait na moi maloba mabe azo traiter batum sous baras de vipère. Ate bo ngala kala malobe lengita le mo soki amru yet na tafunit me ko fingati. Mais tant peu yolo bana baturas de vipère. On dirait à tête moi batu moko boy. Moi bien té. Mais zanan. Ce qui y a un comportement na yo zo sa qui race de vipère. So mutatanga ngo asali mabe. Ah, me rappelle, on dirait ça, moi, on dirait que mingi balinga rappelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Ce qui a commis, place, tant bateau au banga pour la vérité. Alors, pour une église, parce que l'église est. On est en train de poursuivre cette émission, mesdames, messieurs, nous allons toujours expliquer Marambo. Ce que vous comprenez, comment en commentaire. Ça, le commentaire, parce que toujours fongo la peine cerveau. Pour tout comprendre, et l'engia tranche où ils allaient faire comprendre batou, grandeur, il y a des textes, tout m'a commis, il y a Jean Goubal na banze monae. Contenu oiseau même la population naïe, où bazo consommer la très bonne musique. Et ça, je peux dire que c'est ça la très bonne musique parce que ils ont l'intelligence penakati, ils ont même à comprendre. Oui, tout Zaki Koloba. Que tout vandaki na vérité. Oui.
na bateau bakeye ko la théologie à Mokili. Théos logos, un discours sur Dieu. Na bateau balé po ya baki oyo makila na ngai bomela. O musina na bodami boliam. Yemoko alesi bango. Bateau ba vandaki na yewana. Aisi bon bobi maté boke na oteate. Yo sisi ka moi diplôme no ya théologie wa. Mbangu OK font l'église. Si que Jean Gouba a une église non. Et puis l'église non ango. Ils ont un combo na yo. Et puis même na ba fiche hein. Na ba fiche au monde qui affiche au baté au campagne d'évangélisation combo Jésus, ils ont moi muke combo ya révérend pasteur Jean Gouba. Ils ont un combo na yo. Ce yo zal sous pasteur te banana yo. Batikali bango ne ba représentant légal. Ya nzambe to ya yo. On comprend les places ango. Ngali ngana no batu basala ka gymnastique wana na ngai. Imaginez tangu ya apôtre Paul. Où on appelle la pancarte, na photo à Paul. Kanza na Paul. Té. Banga banolo ba afin que ngai na bunga yobima. Mais on dirait les lieux en bima yobunga. Les lieux na dongi. Mona pasta dongi. Bongara pasta dongi. Pasta mai. Tala. Ce qui bat le bac, Rabbi ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais, Papa Jean, et puis caractéristique, Nabango Moussouza, Mimi Balinga Dadi, on a Dadi, bien coiffé, bien rasé, bien banni, favori, banini. Ce qui est comme si on a parlé côté la bino, Dadi au mélanine, voilà, on a basser, Nabiso, au Balinga, ah, Dadi Nabiso, Colobelo côté, Dadi Nabiso, ce qui est beau, ah, au mélanine, on mélara maï. Dadi. Je te chasse. Ah, mais si tu veux que je. Ouin de Dieu. Voilà, ouin de Dieu, t'es quoi? En tout cas, mais quand je sais un peu de revenir dans la bombe anatomique, Oyembi Kitoko ya Mwasi, mais avec valeur. C'est un peu différent na Oyo, banze momsa bolingo tozomona wa longola kitisa kotisa na problème d'instruction. C'est un problème d'instruction. Au fait, l'instruction élève l'homme. L'instruction est commis cultivé à Tombouamaka. Et même pour ça, la musique est Tombouamaka. Tala, Ngati, professeur Kamana, a dit l'imbécilisation collective du Congolais par la musique, la presse, la religion et la politique. Ngati. Comment le monde est musique, ce que tu dirais, Bangando Naba, Naba Léopard Basangani Baswana. Donc, vous comprenez ce que vous dites. On va tout la chose à Barumba Moussou Nalina. Oui, supporter oui. Barumba mi na supporter. Rumba texte et que na malembe mais ba texte ndé moins compliqué. Moins problème. Tala. Mais au bout t'en as pena balé qui no belé bazo Mbappé moko pe ata moi. Balé qui na ngapé belé na ba classe. Biso tu es botage oyo atangi boui. Faut inité. Bazo yimbiseka oba pesa oyo boye atangi boye faute na yité soko ki texte busupe likilo ngo chanteur na mayelo ibika oba komela ki ah o gabe ya bongo ebele olobi ke yepe na ko komate ce qui fait mal c'est que Maramabongo etikali na batu mukeba monango. Pour que ça ne soit bino batu boyebi koloba ke manoko euta koto ele kate. Boni magama mike boboko omonango te. Et dans le pasteur Moussou, mieux vaut
otelinga tono ensemble liboso église ne na teme na côté na kata tono ensemble les na bima ensemble vide na langwe au lieu de kota na de kota l'église ya bruit. Merci quoi à venir ni Jean Goubal parce que la première partie je crois que tout ceux qui sont awa maintenant aux à la pasteur aux à la politicien aux à la journaliste aux à la musicien aux à la nani avant tout vous êtes congolais ceux qui Congo oyo ils ont malamuté batunyo surtout anandenge na tangi bisotu aux à na kati problème qu'est-ce qu'on peut faire enfin que tout le monde a Congo na biso comme appelle un Congo prospère ndenge tolobaka mais tout ça mais l'année chaque dimanche va toquer na église et au le ba tout ça 5 églises ngazo le ba wana te bongo ce qu'on a vu que 5 églises dans les églises ensemble mais tout kina bato ba kina kuna ba kina ka usambela soko tunika bato na ba kina to ucho sambela to sambela ndenge Christ l'air ya église pesa la guerre oh avant Jésus église ça oh bon ba synagogue no kotana nini l'église ah bon oh lera yaki banani ba docteur ya loi bazalaki ouais ba docteur a loi ndeba bazalaki ba notaire na ba synagogue baba noze la Christ waya siko Christ en peut ayebe ba yebi ba comprendre pété parce que ba check Christ na bango na mutu na bango neti Christ ya ba congolais azalaka na mutu ya ba congolais. Et par là on peut dire que non okokipe ko tambola na bobungi tamso ya connaissance pe omoni pena ke vérité yango mais ozotika yango yo ke pena kokota na makambo susu fo otanga mukanda kotanga buku na motema ya koyeba on lit pour connaître la parole pour posséder la parole c'est-à-dire na humilité web sanzambe fongola ngai matoi fongola ngai mayele na maniola mambi mazana kati ya buku. Faut cette humilité là de demander l'éclairage à l'Éternel, c'est-à-dire moko af pelisela o mwinda o kokako koma na malubo balobi wana. OK, maintenant par là tokolobake pour que le Congo change. Na lobi il faut que sambela. OK, il faut que tout sambela. Na lobi ko sambela ya mula la o tozo monate. Ko sambela. Je m'adresse aux enfants. Oui, maintenant bino bato bokolanda ngai oyo baza bana bamiyebi tozana bosenga na losambo na bino bano ba kanga tata na pantalon soko pamboli ngai te okokinda te nayebi bozali nazolo bela losambo amula la te oyo za mokili mobimba losambo ekoma le quoi cop te. Je parle aux enfants. Oh Christ, mes brebis connaissent ma voix. Oh Christ, baki ya bana bako pesa na bamboate. Bino bana bozali. On a besoin de votre prière pour Congo comme anisika nango. Pour kolo atinda bakundi oyo bakotombo l'Afrique. Parce que là l'Afrique attend ça. Siko bakonza ngo bakuta wapi bazala baonkaka so kité na ba o déjà toi na ba kati ya ba politique ne bazo bazala baonkaka na kati yawa bazala na kati yawa na ba politique on peut bakoza le musu de le musu moko na ba oto na ba politique wa le musu ko za de to moko siko na ndenge yo talaka hein en dehors ya Lusambo qu'est-ce qu'il faut ajouter parce que quand on a Lusambo te qu'est-ce qu'il faut encore ajouter il faut ajouter le travail. Mais tout ça. Quand je parle du travail, il y a une différence entre le travail et la COP. La plupart travaillent dans la COP. Comme les bélés travaillent à soute. Comment bête ba COP na musala. COP na politique. COP na politique. Même majorité ba politicien ba coopérer. Ah. Baba travailler tout ba kambo yango le bio yezu pa hina maluba makasi ebele baba coopérer. Oh en fait ba coopérer ku ndé ebele ba comment se retrouver la politique. Ah
Mais belé toi président va parti politique bazo lobelabiso qu'ils ont besoin de voir les choses changer baza simamo konzambo kanu. Tu sais que ce n'est pas sérieux qui est dans un pays plus de 500 partis politiques. C'est aussi ça la démocratie. Non, non. C'est pas ça la démocratie. Là, toujours, il y a la taxonomie. Est-ce qu'on classe les plantes, les animaux selon le genre, la famille. Dans l'idéologie. C'est-à-dire que des partis qui se retrouvent dans tendance à idéologie, se regrouper. Se regrouper, le niveau à COP risque de diminuer. Donc ça dure chacun des a un agenda. Il faut travailler dur pour que c'est ce qui arrive aussi en religion. So Christ est umugoka wana baotea. Bandaba sangana. Mais le coup est à copie à mutu na mutu. Sangana ndeni une copie de 10 minutes. On a dit que va passer beaucoup mais c'est bango baka bien ndengeni mais sika soka bakabwani. Ulikonda. Et kabula bango. On ne peut servir Dieu et Maman en même temps. Toujours poursuivre la deuxième partie Nabiso Kende par rapport à Mboga Nabiso. Tout Congolais pas Azali, Azapé na droit au Lobela Congo, au Yaï, au Biso tout au Lobagana Bando, tout au Komagana Bastati, nous voulons voir un Congo prospère. Or, pour qu'on ait un Congo prospère, Papa Jean Lobby, on doit travailler. En dehors de prier, on doit travailler. Et s'il y a peut-être une proposition, Lélo, par rapport à la réalité, tout le monde en a homme politique dans le Congo. Une autre proposition, il y a Lélo, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il peut appliquer. Peut-être comme une tendance. Et quoi ça? Tu bannis dans le Sambo, tu es dans mon sala. Oui, il y a Bazo, sa formateur et le gouvernement. Hein? Et Bazo, sa informateur. Informateur d'abord. Oui, ou à Kota là. Et là, on a compris, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es banagaté? Si à total, tu as musique, tu es banagaté. À cause de la sérieux. Tout à cause de la sérénité. Si il y a sérieux, tu as sauté à la maille. Ça saute aux yeux. Na comprendre atendenge nini bilongo to yebi ke moi ndenge mo boye non partant au moins les zongli sous. C'est-à-dire les gens ont envie de attends, on ne peut pas mais avec les mêmes causes changer des résultats, changer des effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bato yebi que bato ba mi bi ozongisi bango pembeni. Oza ba s'imaginer. Mais il faut aussi le savoir. Mboka toujours avec la politique hein, parce que tant que la politique il faut que ça rencontre aussi des politiques qui ont la carrure des hommes d'État. Au Coco, gérer Mboka politique n'a pas coopérante. Mais maintenant c'est quoi la proposition? Au Coco, c'est la proposition. J'ai une expérience na ndenge na tala batu banda tango mobutu tilelo na ko sa eloko ko na gouvernement na ndene batu na poneli o batu au moni résultat dans une année batu ce ko ndenge batu o des gens qui ont d'abord du respect pour eux-mêmes bazapé na politique ou pas na bila ba politique on ko zwa moko to de. Ah mais wana mboke kufit au mona ba parti ne ba otumbela ba pinena nzela wa d'abord oui ba politique ba on dit matin tout monde en kakawa ministre yoza mutuya parti Jean Oubal zanan o ba benga société civile a quoi pesa batute
Faut pas diriger bon. Ah, parce que politique d'abord, il y a des opprimés. Qu'est-ce qui va gagner derrière Batouana? Il va gagner. Ce que j'ai dit par rapport aux églises, c'est valable pour les partis politiques. Il y a dans ces églises-là beaucoup de faussaires. Il y a dans ces politiques, des partis politiques, il y a des mallettes, il y a palais. Nous, on ne rien. Rien pour Nini. Rwanda zo kota wa sa sur 20 ans, pas politique yango batumba ba pine ba 5. Ah wana makamna. Ba no kende pas beaucoup ndina kinga kati soka bi. Yo so mona ba sa elo. D'abord ce qui y a parmi des gens au bakoka makamute za ba politique. Qu'est-ce qui fait que Congo to koka fabriquer ba armes té? To banda ko lela ka il y a il y a États-Unis pardon quand il y a armes il y a États-Unis muta opesa kuna Rwanda apesa bino de sous au lieu to lamba ka bambodi biso lamba bambodi na bomwana te to lambi bambodi c'est-à-dire campus wana ya panga to ista bako lambela biso mbodi te na to beti yango na Rwanda pena ba te bato ba sai bilo d'abord. Et puis une question, parce que quelle différence y a-t-il entre un rebelle, hein, un agresseur? Neti par exemple, la personne qui Moko, alobi ba M23, tu kobenga bango ba rebelle, agresseur, tout de suite. Makamuna bino bondi makabindi man yango na ba politique otuna nga bango mingite. Ils acceptent n'importe quoi. C'est-à-dire, tous les gens qui ont tout ce qui sont en Rwanda, tous les gens qui ont na Congo. Congo. Mais pourquoi à un certain moment, il y a plus de généraux tout que le Congo, Bossangisi. Et les politiques, ils disaient quoi? Pourquoi vous donnez le temps à quelqu'un en tout cas, qui vous infiltre Tina Zulu. Et vous lui donnez du temps, parce que vous êtes des politiques. Il y a quelques politiciens. Bazo le Bakeno, il faut tout qu'il y ait une négociation. Négociation, il y a une ligne. Pour nous, quand ça soit tout, c'est moussous. Au sommet, la négociation, c'est Bandibo. Tout va mort. Dans ces négociations, Batoubaïa, Kaka, Batouti. Mais pourquoi vous posez la mise sur moi comme noté? Pourquoi on a l'église? Pourquoi on a l'église? Pourquoi on a mise? Mais ce sont certains politiques aussi, Bazo Makamanding, on a dit qu'il faut qu'il y ait une négociation. Oui, il y a politiciens c'est eux qui assistent pour qu'il y ait une négociation pour inoculer son moussous. Et maintenant, pour stopper cette hémorragie, qu'est-ce qu'il faut faire? Être sérieux, être dur. Non, mais papa, tu serais de bagito bandana ou identification. Tu identifies nani aza nani, moi nani, tata nani, maman nani. Mais quand c'est Babylone qu'on appelle Bao, c'est identification, tu as un recensement. Et Belé Bazo se sentir déjà intéressé de l'eau Bao se pélaté. Bao se pélané l'eau guanate. Banan. Et Belé, oh, n'est-il pas tout, tu vas te mouvoir dans moi national. Est-ce que c'est bien le logo? Tu bengani autre. Oh, tata. On est comme tu as ma vie. Ah, mais biso na Congo, moi, deux hommes, bien nécessaire. Moi, film le quoi Christ soit bête qui va vendre dans l'église, c'est moins nécessaire. Je te dis, ce qu'il y a tout sur l'ingé qu'on va na biso. Mais ce qu'il y a tout qu'il y a na un cas politique, allez, oust. Ils ont pas na. En tout cas, ça fait un plaisir parce que toujours Makamba Congo et ça a toujours mité ma passe et ça a que les lobbies sont congolais, il faut tellement. Makambo toro batam surtout c'est cas, mais il y a des gens qui meurent nuit et jour. Les lots surtout comment na ba généraux nyo so na ba kota na armée na biso. Ezali et loko ka na makambo ba négociation. Nicolas ba coopérer en politique. Voilà. Parce que c'est politique il y a personnalité. Et belé ba okata. Ba olungwa. Mais ceux qui peuvent implanter politique en ligne, on a mais au moins attaqué par le bas crocage. Mais le Congolais n'a pas la personnalité pour nous s'imposer. Le Congolais a coopéré à moi, Moutassou Marin, peureux.
Et puis les Gamboto sur le bas rebelle. Et comme on peut officiel aux hommes on médias où ils allaient vraiment officiels, bazolo ba M23 ce sont des rebelles. Or, ce ne sont pas des rebelles. Bah tout ici. Bah kasi copie ya Kagame yango. Kopa Kagame yango là ah ngolo ya na bibana basambela. Kola créer la situation au monaka batuana babimi bazui makambo. Kola créer la situation ko banga note nazong sa ka exemple ya Joseph. Joseph ayebise bandeko na yeke namoni 11 étoiles na sanzana moi ba gumba milangai. Oh petit yo oh mizwana. Taba petit abo. Ba dene kuna ba laisser les obs. Musuku to bareka petit abo musuti. To barete to boage na libulu. Aboage na libulu bazui elamba na lataki ba bomi soki meme ba soki makila ba kila sapere na ba. Bango ba kanisi ke basali mabe. Nzoka nzela ngoi ya l'étoile ogumba milaye. Étape moko yango. Te ya kokoka. Ya na croire sur na élection à batute. Je ne postule plus parce que les gens oh nzamba tia élection na esir bango et ratanté. Ya na postuler souté. Parce que David a no bogo la même na zamba, le ba yo luka mu condition bango père bimisi bimbambe toi palais. Oh mais père kuto père ko bana bibana tukasiba nyoso bango. Ah, on se azate. Ah, ouais, zaba na zamba kuna na petit à briller wana. Ndoka yona. Tout qui n'est tout mon Je ne crois plus dans les élections, il y a bateau, je ne crois plus. Et ton injustice. Hein? Et ton injustice. Et somba maka. Ce que l'élection n'a pas sombango. C'est que somba maka. Dans ces 7 mois dans le Parlement, na Lombe, pour quelqu'un a donné de l'argent à quelqu'un d'autre. Viens pas derrière. Ça fait très mal, ça fait très mal. Alors, il y a Jean Gouba News au Batal Bissolelo. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir surtout et compromettre parce que Bissot chaque semaine il faut au Lobaka au Solarana Bango et ça la rappelle bien bateau balingaka bateau balingaka bayoka boania na yo et ça la bango malam parce que bazar na belé en Afrique du Sud partout dans le monde. Nakansi soki nako résumé isola ngana yo lelo na bide makam. Bana tuzana posa lo sambo na bino congolais tuzana posa misala na bi misala na bi copte nakansi soki muto za fonctionnaire akendaka fonction publique apona ko pointer akoko déclarer mbongo te parce que ça la tête. Voilà Batunga Abenga coopérant. C'est-à-dire nous sommes devenus un peuple sans conscience quoi. C'est à qui que tu mens? Quand tu arrives Naïseka Moussala au Pouité Kaka, au Zongi. Moussala. Non Moussala. Mais vous avez le 30 Bafouta. Tu trompes qui? Tout le monde qui a même dans le Parlement, et ça n'a pas député Bélé Bando au CGT. Mais tant que vous avez validé, Bango et comment il m'a camboté, c'est-à-dire que au Congo, tu sais, Sika Tozali, et ça peut ming pour na faute na bisomo. Tu as le quoi bateau à Ndambo, tu as le quoi bateau, Basemi Bantou. L'homme doit être total. C'est-à-dire que tant que aux sala et loco, on a conscience na yo. Mais tu comme bateau, mon conscience c'est koufa. Aux a conscient que la moïbi oliba bengo honorable to excellence et moko yebi que honorable na lobaki l'histoire à Confucius sur la rectification des noms. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous ne nommons pas comme il faut les choses et les hommes. Si on appelle un voleur excellence, qu'on ne s'attende pas à ce que les choses changent dans un pays comme ça, où l'honneur va au vol. L'excellence et la bêtise. Et nous voulons que le pays aille de l'avant.
Non. Nous devons commencer par nommer les choses comme il faut. Soit tu as changé, tout tient. Combo na combo likolo eloko, na eloko to moto na moto. Moyibi akoki kozala excellence te. Moyibi akoki kozala honorable te. Nalandaki élément ya ministre moko kala alobaki ngai naza inconditionnel ya Kabila. Ouais. Mikolo na komo moni inconditionnel ya Fachi. Bata bongo bakana bana te na palais. Et puis c'est-à-dire bana na yo tata ba monaki yo inconditionnel côté lobby okomi inconditionnel yepe na ndako bano vuke ba. Et puis avant cela, au lekina na ba situation moko boye ezaki malamu te et par la suite ce qui t'a moussouké, bah, ça que moi mesure de grâce, madame ko komi siko bongwani comme inconditionnel et pas moussou. On dirait conscience na biso toté kango. Na meli pema. Parce que na comprenate. Siko elo na comprenate baton peut to kutani. Bon ba yebi na bon kinga na yebi na bon ke ba fa kwa me o mono ozelo na gumba mandeni. Na peso mbote na bi oza fa ko. Yo no mama ale mutuna ile so foué. Moi je na ça na ba bonjour excellence. Et bien merci beaucoup. Merci chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Naebi que boza aussi pele pas nyo surtout bozali parce qu'avec Jean Goubal makamomala mo bimaka. Ce n'est pas vraiment une émission ya ba buzz comme tout le monde a monakango. Mingi ba émission o bazo finga ba émission o mingi zo porter un plisté yango ne batu batalaka yango ne mutu bazo partager mingi mais si bon. Voilà, mais si toi na posa siko to mona Congo na biso bonga bandana ko bongisango déjà na ko partager ba message à malamboy parce que et ko aider bandeko nyon surtout ba otala biso à travers le monde entier il y a que prendre conscience ya mboka na bango. On va vous retrouver très prochainement toujours avec lui et puis on va parler d'autres choses. Un tout dernier mot parce que on nous séparer déjà par rapport à cet entretien. Fimbo ya tata ezaka mpona koboma mwana te. Maloba makasi na ngai ezaka mpona yini bino te. Ezaka mpona yini moyini. Oyo akobungisaka biso nzela moyini. Nde bino boloba moyini Satan. Biteni ya Satan ezala na kati na biso ebele. E osalaka toyeba te moyibi nani. Angelo nani tokoma kosangisa kaka si tout so moyibi opesa mwa mpata na yemba ngo na norme na bi moto normal to bengi ye yuma po fakwa apesi biso duma mais bokanisa kana sakanaka oyiba teke nako kundula masapo po na bino. Voilà. Merci beaucoup, on va vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup à Bravour Tumanga. C'est lui l'assistant de cette émission également, c'est lui le réalisateur, il fait beaucoup de choses, c'est un homme orchestre. Merci, Bravour. On vous retrouve à très bientôt. Mais vous continuez à s'abonner, vous continuez à partager cette émission. Au revoir.